Coucou, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, cela dépendra au moment où vous allez vous retrouver sur cette petite vidéo. Si vous êtes pour la première fois, si c'est pour la première fois sur cette chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tant que nouvelle ezalaka ya koya ko informer biso, en tout cas, on n'hésite pas ya koya na ba élément oyo bino bolukaka. Nakati ya B52. Ok, merci la grande famille, la confiance sur vos biso. En tout cas, les lots biso Luna Miezi. Je pense que bande konyo surtout tozolanda série oyo vonet na chaîne ya Bellevue TV. En tout cas, série oyo eza ndenge kaka na lobaki, eza na ba angle ebele, eza na ba conseil ebele, eza série moko, eza na éducation ya makasi oyo, eza na ba paramètres ebele bele na kati wana mutu na mutu oyo aza ko se retrouver na ka moko quelconque na kati ya théâtre wana azo tirer leçon na ye na kati kuna, parce que toyebi biso moko ke ba série na biso oyo genre ba série moko éducatif, parce que eza na batu ebele ba bongola ba mode de vie na bango, ba bongwana na lolenge ya kozalela na bango, rien que mususu atala ki théâtre moko boye, atali début nango, atali na katikati, atali na fin, habiter non continuer vioter, parce que théâtre c'est comme si on parlait vraiment de moi, ndekopé a changé. Donc ngala benga bango quelquefois ba professeur, quelquefois ba pasteur, quelquefois ba parent. Donc bazawa na pona ko éduquer masse. OK. Luna. Na bengo combien de fois Luna? Tala ndongo bimisi Sylvie Misisa Kingo. Mama, yo bota ki mwana. Parce mobile azalaki le côté oye osundo leli mobile mwana na kibobebe. La grande famille, vous savez ce genre de choses hein. Et Salaman est belé, moi si. Au 10e ya mobile moko quelconque na tangana nzambe na permetta kite kende ko mobile as vie ezala épanoui to azala 7 heures azala assise, mais yo tango garder zemi na yo penza 9 mois ya Luna o garder zemi 9 mois na ba morning sickness nyonso ya grossesse na ba maladie nyonso tozala na pendant la grossesse, o nalia ngai, o nalia tondolo, o nalia lidame, o nalia manga sende. O garder zemi na yo 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 na 9 mois. O kepe na hôpital, douleur d'enfantement, douleur wana ya kotindika mwana. Bande onanga douleur wana sonon tobota na césarienne, muto bete lo lisola douleur wana ondima to mona opaza ko exagérer. Parce que ça ba douleur mususu mususu pasi yango ozoka ne chobota mais mwana zate ba centimètres zana musika. Misusu ba kotia ba perfusion ba zongsa ba mai po stimuler po mwana bima tout et tout, mais yo Luna nzamba sungi ozi oboti mwana mobali mwana kitoko beba kitoko boy ozi mwana oyo osundolie. Après lelo loko moni mobali yango wana tata ya mwana oyo abotisa yo akomi na mwa position, et puis aza ye moko taza déjà marié, aloko ça ba crise de jalousie. Comme le banga sentaka ya balaka, mais oui, Lionel t'avait bien répondu. Abi bien qu'il ne t'avait pas épousé parce que t'es une gamine. T'es une gamine. So ozaki kana mwana na ye peut-être là nzamba pambola ki alina kaya oluko bi mama mwana nga pumi ba biso bazabongo ngana loba na vina ngana koko bota mwana mama te. Ngana loba na vina ngana koko bota mwana tata te. Lionel peut-être ngaka ya koluka yo po ya kobala yo bobo kola mwana.
Mais yo, pressé na vie au salarani, au yo bois que Lionel Moana. Sylvie étant qu'une mère avec un grand cœur. Azu Moana wana. Ye moka pesinga mawa Sylvie. Une femme très intelligente. Abina yoka pa elengi ya libala wana tetang na uchobota sika poka parce que Moana zana katikati. Kolamuka na buto so mwana osa fièvre la famille boyebi ndenge esalaka kolamuka na buto so mwana okosola boyebi nde esisa apongi ezaka nde bangungi baoswa yo donc pongi eza te esindika ekitembe soki nini kitambala ozomi pupula pour ke bangungi baswa yo te soki osalisa mwana fièvre tozobelisa mwana pendant la nuit esalaka na oyesa bino na kosa bino te ezaka lika moko eza mince affaire te parce que luna yo oboti na yo kaka oyo sundoli mwana lelo okomo réclamer mwana olobi ke non mwana na ngai tout et tout na mema 9 mois. Mais tu n'es pas intelligente, ma chérie, permets-moi de te le dire. Oza maele te, si tu étais une mère, pour nga na ebi ba maman o eza que aboti mwana azata nelo kote me abi mwana nga na otike te so na olia ndika to kabola ndika na mwana nga so na olia bikedi na okabola bikedi na mwana nga et puis accoutrement na yo luna. C'est pas pour rien Ronel a bengo gamine. Ton habillement n'est pas digne. Yo déjà au boti déjà. Zo ya pe pour réclamer moi na habillement na eza digne. Te ya. Ozo na ndaka libala ya muninga. Ozo mi pende nyonso tandi. Ozo tolo nyonso sopi. Au moment où yebi peut bien que mobali wana azaki mobali na odo o yebi ba point faible ya mobali wana wana zo lukani ne oza na molimo séduction. Oui, oza molimo séduction lingo ya ko séduire lisusu Lionel Ronel pardon. Si veut que se sentir insécure au baloba en anglais. A comme que se sentir en insécurité parce qu'elle ne savait pas que yondo zalaki maman moi na wana yango banda ko yamba ona ndaku na etant que camarade. Mais tant à comprendre le Kouana. Eh, attends, na olinga tenga. Si vous que t'as large, hein. Si vous pendant un thème amené na otike pa yena nda kunena babi tolo nyonso libanda bois a sopiango na huile. Encore luna penzo ko kitoko wapi. A sopinzo total na makolo de longues jambes. Zwa siko poitrine, zwa siko elobeli, zwa misu. Si je comme au bar na le mbali nanga na yo ozanga mobali nanga pardon to yebite erosuka ndenge nini est-ce que Ronel akosede akozongela Luna to akozala kaka na Sylvie po ete ya Luna leçon po ete ya leçon prochainement na bande komsusu o basala ka bongo basala yango te. Voilà. Le mengana le belaka partie ya Luna parce que c'est pesenga makasi eza partie moko e côté ya bande ko ebele na kati wana. En tout cas nzamba pambola biso soki nzamba no ya liboso na chaîne oyo kande tolobaka abonnez-vous massivement. Félicitations à toi Belleville Kandi la patrona. Pour na casting kitoko pour na film kitoko oyo o télébiso na kati ya Belleville télévision soki ndeko nano tali film oyo te en tout cas kenen na lombango kolanda Vonette na Belleville TV parce que ça film moko éducatif et puis constructif. OK? Merci beaucoup. Ngana bino so Yesu Christ azongi te en tout cas to kutanaka na mbalasi manaza wana pona bino et puis boza wana pona nga bo sopa baba j'aime bo boaka bo partager ngo esala biso ba grande dame. En tout cas nzambe apambola bino esika bozali ngana bino tokokutana na mikolo ezali koya soki Yesu Masia azongi te tokokutana lisusu pona koyeba na kokoba na kosalela bino kaka musala ndenge tomesana kosala. OK? Voilà. Merci. Bye. Oh,
la mignonne. Botikanga la